Nicel Oleka avec nous sur ce plateau. Après pratiquement plus de 6 mois, les pouvoirs en marche. Nicel Oleka, l'initiateur et la structure nae. Et salut biso bien nemoye. Nabandiona nous soyez les bienvenus. Merci beaucoup Ndeko Laurent Fabrice. Ndenge obengisinga na émission na lisoso mokona lelo. Na sepeli parce que tout le monde a une mission na miso et l'ongena nzambe azwana lokomo parce que nzambe ne mutaba te la biso. Très bien. Et ne mutaba pesa makasi ke to kuta na ba émission alors to salaka un peu moi ba discussion, moi débat pour le peuple congolais va comprendre intérêt au président de la République Félix Antoine Tshisekedi azolo kapona mboka ki liboso ata ba dongolo miso bazo combattre ba kolonga été parce que mboka oyo asia abonzaka yango na maboko ya nzambe. Très bien. Merci Boni. Boni, les pouvoirs en marche. LPM en sigle, nous allons toujours dans le cas lit, nous allons préparer l'élection il y a 2023 selon délai à constitution pour tout reconduire président Félix Antoine Tshisekedi parce que le que non, président de la République, Banguna Bazagli, ko combattre et ko bundisa et tongo midi pour quoi mikolonio sommet kolonga été parce que Zambia zali na kati ya Congo, penza baza na kati na biso eloko moke osali mezati. Nangina pour toi question mona oki tango ndeko pasteur a lobby élection zati na 2023, on dirait ningisa ki moi mutu osaki moi ya fiete. Tu allais dire quoi? Bon, azali mutu. Okolo bana yo. Na oki otuna ke mutu na eske nzambe mutayebisio, moi ki alobi angote. Azali mutu alobi na ye, oyo azali sentiment ozaya mutu. Mais na constitution lobi boy. Après 5 ans, il faut organiser l'élection. Constitution to le mangobo, constitution peut le bagi boina ta Kabila. Non, il y a testament. Constitution zali testament et la Bible na biso. OK. C'est-à-dire d'être zawana élection et seulement en 2023 et ba colite ya ba tumususo ba se préparer parce que baza distrait. Président Félix Antoine Tshisekedi azali ko se préparer mikolonios pe biso toza ko se préparer pour na 2023 tozo ngisai na bokonzi po. Oui, que depuis à Bokonzi, si les lois battent Bundesega pour l'intérêt du peuple congolais, il y a une élection face à 2023 pour Batouana, Bakende, à l'étopé sa majorité propre à Yemoko pour être bon dans le biso et Kende de Bozo. On a déjà les locaux. On a déjà les locaux des alliés, constitution de l'objet après 5 fois qu'organiser l'élection. Très bien. Alors, l'activité ni n'attend autour de monani pengate, au Bosali pour l'intérêt à Mboka Congo. L'activité belé na kanisi na kendeki awa na Gemena na Geme yo kenda ka Équateur na mona wa publication kaka badolite Gemena bona bo non na kendeki kuna na Gemena na Mbandaka na komatiti na Lisala na 3 villes wana na kendeko bisa peuple na nga Équateur que non balongwa na kati ya distraction ba se préparer pour na élection ya 2023 peto ebisa ki peuple congolais oya Équateur tobiki bomoni makambo ezo salima na mboka na biso na est insécurité wana ebanda lelo te insécurité na nyonso tozomona na mboka oyo faute nyonso oyo euta po tozwa ba infiltré na niveau ya armée na niveau ya DGM na niveau ya ANR na niveau ba institution mboka euti le 17 mai 97 entrée à fidèle ndakoti la biso ba Rwandais belé na kata mboka oyo. Et n'oubliez pas Molimo Nepe Manakimia, l'ancien président Laurent Désiré Kabila. Anomaka kutu James Kabarebe. Hein? Anomaka est chef d'état-major. Anomaka mais c'était Rwandais. Mais na minute James wana azonga na kata Rwanda. N'est-ce pas? Azape na kata ba secret mususu. Ya mboka na biso. Kolongo wana koya lisusu le 23 mars 2009. Ancien régime, il y a Joseph Kabila. Basinyaka bako na 1-23. Basinyaka bako o wana basinyaki zaka bako nini? Oza journaliste. Bengena biso nano nani Raymond Tibanda. Tourne la biso ye à l'époque si je m'abuse bien, azalaki ministre affaires étrangères. Ayebisa biso bako nini oyo ancien régime na 1-23 basinyaka. Au moins que mboke tekamaka. Au moins que mboke tekamaka à l'époque. Les répercussions dans le monde des alliés guerre à l'élo. Mais on a 1-23 botami na 2009. Tant on a Kabila zana no président de la République. Oui. Mais ancien régime et facilita ka ba corps rebelle na ba groupes armés.
nde à partir wana nde ba infiltrer ba kota leo na kata mboka au moins le président Félix Tshisekedi alobini alobi akoki ko intégrer ba 123 te na kati ya armée na biso ya FARDC alobi armée na biso ya RDC feza siko 100% congolais au moins depuis ba ronde ba kota na kata mboko baka ko neutraliser armée mboka na biso ça dit que nde toza na minito FARDC baza makasi bako bunda bo mana tanga mobutu bakenda kozwa ebembe ancien président rwandais baya na kati ya Zaïre à l'époque c'est-à-dire que armée na biso za makasi metoza toza na kata infiltration na kata armée ancien régime yaki ko faciliter biloko wana mais na nouveau régime ya Félix Antoine Tshisekedi alingi su biloko wana te ko signer su ba kona ba 123 te ko ngana mona 123 te na mona ka Rwanda en personne. Alors bako olobi wana ezaki ya mixage ya brassage te olobi on dirait loro moko ebombani na senango mais accord oyo ancien régime et signaka na FNDP ko bosana te mais ya na biboy faut peuple congolais landa ka histoire ndenge place ute lelo solelo makamonyo sozo le kana na est o insécurité zali ezabilo mibali le 17 mai 97 entrée à AFDEL. Très bien. AFDEL a signé un accord. Au moins, il faut peuple congolais. Au moins, il y a musée. N'a jamais trahi les Congo. Parce que Mouzé lui-même avait compris que l'accord à Salaka a déjà trahi Mboka. A Tekaka déjà Mboka. Yangwana va Koufalbakani. N'a jamais trahi les Congo pour Ayebaka ke Ngai na ko Koufa. Mais bakoro nga salaki na kiko côté Kamboka. Mais yangwana bino ba bokotikala n'a jamais trahi les Congo. Ozomona Moussa lobaka yango. Et tolongo yana le 23 mars 2009. Naza ko insister. Benga Raymond Tshibanda. Si je m'abuse à Zalaki, ministre Affaires étrangères. Bakoro nini ancien régime et signaka na 123. Osomona que non, mboka c'était kamaka déjà. Président Félix Antoine Tshisekedi a ekozongisa mboka na nzela, nde message on a kende ko bisa peuple ya Équateur que bozala na simaya président Félix Antoine Tshisekedi parce que kuna ba pesa message moi babi tango ke Kinshasa yebisa président Félix Antoine Tshisekedi que non awa na Équateur candidat na biso na 2023 ezaka ka Félix Antoine Tshisekedi abuo biao ebi poni pona ebisa yo ancien régime basomba ki ba transco mais na province Équateur na ville Mbandaka ba pesa kabiso ata transco moko te mais na nouveau régime oyo ya Félix Antoine Tshisekedi ba pesa biso 5 transco 5 transco Mbandaka ou bien na eza na Mbandaka ese kenda na Mbandaka etambola ke kenda kabikoro ya Sanyama etambola kana Ekunde na Lomata na Basoko ekenda kana ba itinéraire nyoso na yango oui. Et c'est vrai. Aujourd'hui, Kabila boya ko pesa biso transcom moko. Mais Félix Antoine Tshisekedi a pesa biso 5. Mais ça peka mukie. Non, yoka. Pour la Équateur ou bien pour la ville Mbandaka. Omoni mutu soka sali bolamwa, il faut qu'on reconnaître. OK. Félix Antoine Tshisekedi Équateur eza yaye. 2023 to ko pesa ye pouvoir. Pour la transco kara, pour la 5 transco. Pour azolo intérêt collectif ya mboka na biso. Moi lelo Kabila boya ka koya na lino Lumumba na diplomatie. Mais lelo président Félix Antoine Tshisekedi ayali biso molimo ya Lumumba awa na kati ya Congo webi ke Lumumba molimo neza ki souter molimo Lumumba ezaki eza awa ezo yenga eba ki place susu te ekwe ko vanda mais président Félix Antoine Tshisekedi mo ba cérémonie nyoso so sale ezali cérémonie spirituelle faut peuple congolais ba yeba nzoto Lumumba ezala isute mais linwana ya Lumumba ezala tande bato bazobo ezaye ezate ezayete ezate ezaki linzaka ezate ezaki suki papa Lumumba méritaki kosala cérémonie moi cérémonie ezali cérémonie spirituelle ya kubenda molimo Lumumba ezonga na kati mboka na ye moi siko tango Lumumba eko vanda na kati mboka na ye bomona siko ba réussite totale 5 sur 5 au Félix Antoine Tshisekedi a osala mais na yebisio lisusu esili na ote nazo annoncer na 2022 au sale matin na 2023 au sale matin on azolo beza ebembalo ya Mobutu c'est ko buku ngwendu wa Zambanga et ko na 2022 2023 ko yate parce que to c'est ça makama sécurité na 2024 ebembe ya Mobutu c'est ko buku ngwendu wa Zambanga le deuxième président Nkoyi
président Félix Tshisekedi akoya na ye awa na kata mboka oyo molimo ya Mobutu eza libanda lelo molimo ya Lumumba ezaki libanda lelo Félix Antoine Tshisekedi asomisa eloko Kabila tika kosala te mais Félix Antoine Tshisekedi asali yango. C'est quelque chose ya kolakisa ke non mutu alingi mboka. Donc ya Mobutu pe mikolo zoya bande bambule zoya ya Mobutu pe goya. Na yebi ça ba signification anise loleka neti koya ya linu et puis Mobutu un jour ce qui peut qu'on est et dans la signification moko qui est que l'on sur le plan spirituel ça on peut le savoir mais sur le plan ya mboka social sur le plan physique tout ça. Na peso ka exemple à Lumumba azalaki le premier chef du gouvernement ya mboka na biso. Premier ministre. Premier ministre. Le chef du gouvernement, Très bien. Le tout premier ministre na mboka na biso. Batikala ka ko honorer te. Au moins makambo Lumumba sa na kata mboko. Assez ami sacrifier. Mutu muka tika ko sa na kata mboko te. Lelo tolobaka tozali indépendant, à grâce ya Lumumba. Grâce à lui. Ya ngwane senga ki ba honorer ye bongo. OK. Osomona, moli monesiko ezope masiko na kimia. Pona Mobutu Sese Seko. C'est le deuxième président. Lelo, Stade des Martyrs. Mobutu Mtatongangwa. Palais du Peuple. Mobutu Mtatongangwa. Mobutu Achaka Unité Nationale. C'est-à-dire que Ngamungala, Moli Monepe Malakimia, Alphonse Nkoya Diallo. Il était de l'Équateur. Makenaka na Shaba. Pour la gouverneur Kuna. Mande Mobutu Asanisa Biso. Yangwana Molimo Mobutu. Il fait ya. Nakata Mboka na ye. Président Félix Tshisekedi à la Kabiso Équateur. Molimo Lumumba ekoya lelo Lumumba ye abai ke non Mobutu akoya Mobutu na 2024 na zo bisabino akoya pour photo célébrer to le laye parce que Mobutu azanani bamboma ye to kolele molimo nkoyo ne koya. Très bien. Osomona président Félix Tshisekedi onyo sazo sala wana peuple congolais muto aloba bino je suis prêt ya kokufa pona mboka weza na kimia apa Lumumba mutami boma. Très bien. Félix Antoine Tshisekedi abina za prêt pour na mboka moi nyoso zo sala azo voyager azo restaurer diplomatie non mais lelo azo tambola akenda na est baba ke no place onde ko fayula baba ke no yako kendete asa kuna soki presque 3 semaines alors andima kami boma pona kimeza na kata mboka justement mwana soto za simana ye nangala tuno question par rapport au FARDC on va terminer peut-être par là nangala lo baraga engouement bien conscience collective où ils allaient la population congolaise pour la guerre à est notamment contre Rwanda moni ondeni kale bando moni lo moko ya ba G ya ba COP mais cette fois-ci tout le monde penda congolais à la tiango wenge robeta concert pour la soutien à ba FARDC 40% ya kati côté op badana ba initiative tout le monde a ba image autrement bazo kabela ba FARDC ba mapa biloko olia tout ça nazana besoin sur le plan psychologique ou expliquer le kwana et lati ba congolais pour ani omoni poto zwa indépendance na kata mboko et bandaka na match moko boezaka na stade ya vita donc kaka eloko mo esalema vita kola bato babino lelo tozobenga na mindele omoye banda bongo ndeli kamboyo ya Rwanda to bandalo babike no Rwanda to kokota mukolo misu to kokota omande ba Congolais ba kuzozo eloko wana babike no Rwanda omoye lelo ndenge Goma bakenda ba population congolaise ya Goma na ya Bukavu bakenda te na frontière bake okota babino tozo sila na bango lelo Rwanda keba moi soki population moi babi le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple peuple tango comme soit en charge Rwanda na Kagame azana azale pe na danger moko mais peuple balanda oyo président de République azoloba pe au FARDC azoloba et moi FARDC peuple congolais FARDC tozana simana yo ba pasteur bazobonde la pona bino c'est la toute première fois général d'état-major Mbala Moussès ba pasteur bazinga qui est na stade de Martyrs ba bonde li pona ye c'est la première fois dans ancien régime salemataire au moins que non ancien régime mais ba bonde ba toi ba comparaison non vas-y réflexion les a bien longo na mambo ya ancien non il faut qu'on passe exemple pour ancien régime de mutu qui sali que non ba infiltrer ba kota na kata mboko président Félix Tshisekedi azo avait ce comme infiltré nyoso bakende cependant qui déjà 4 officiers d'origine rwandaise liste ya muna yata 50 ans bakokende ba rwanda na armée to su tolingi su bangote FARDC tolingi bino ba pasteur bazo bondela pona bino ba pe bazali na ba force spirituelle baza ko accompagner bino ne yembo ko kutu nzambe azo tia ba ode maboko FARDC tozana simana bino bo défendre mboka mais loko na osenga il faut ba futa bango
base un salaire exorbitant. Vous avez base un salaire exorbitant. Donc, motivation, ça m'a oui, là, il faut, Nazo Beloko étant que coordonnateur national des pouvoirs en marche, qui est président de la République, à Zola en démission, peut être institution. Va motiver FARDC. Va foutre un bon prix exorbitant parce que va député. Va ça ka coûte loko mama longate va foutre bango cher. Va ministre mususu. Mais va ministre va battre la baonani, va député. Et va battre la baonani, va soldat. Ba na ba battre la ka, ba institution, ba soldat. Pour ba soldat na ba sikona ko zo ba bunda isusu makasi. Il faut pas foutre la population. Il y en a vision non, il y en a vu que non ba maitsa bango mbongo. Merci beaucoup. Alors, Anissé Loleka, coordonnateur, il y a le pouvoir en marche, LPM, Tokomina Souka. Un message important, il y a LPM, il matin, il y a mardi na Tongwale, le poto Soukisa. Lilobananga Souka na Osenga kana peuple congolais, tozala na bolingo lokola mikate na kata sana nzungu. Moko te pimela moninga nzela. To soutenir président Félix Antoine Tshisekedi et to soutenir ba FARDC, président de la République. Azoluka ka intérêt à peuple congolais. Azoluka ni intérêt à famille Tshisekedi, ni intérêt à famille Chilombo, mais azoluka intérêt à peuple congolais. To soutenir ancien régime Boma Kimboko. Président Azoluka Zong Samboko Nanzela, peuple congolais. To soutenir vision na ye, to accompagner FARDC. Ba bazana mbongo. Ba soutenir FARDC. Ba bazana ba oba zoteka ba biloko. Ba sardine, ba miliki ba mapa bo pesa. Ba sambela ka tozo fuka matobonde. Ba ya force spirituelle o meturo. Tozo sila na Rwanda makamba ba journaliste, tozo loba. Oui, bozo loba. Tozo conscientiser population na FARDC. Ya mwa FARDC nde bazana baza sikona force ya baza force nzambe, baza force spirituel ya mboka na biso bakoko na biso bape na force à population toza sima bango turoyo na nzela na concernant la sécurité tozo sila na Rwanda na mbala vraiment ben infiltrer na mboko tolingi bango susu te na niveau ya armée parce que bango de babomi mboka oyo président de la République nous sommes derrière vous 2023 to correspondio po aussi ça nyoso oyo yaki na ngopona intérêt ya mboka na biso nous sommes derrière vous et la peuple et la population équatorienne. LPM en cycle, les pouvoirs en marche, nous sommes prêts. Il y a correspondant à 2023. Merci beaucoup. Vision aux Katamboka. Très bien, merci beaucoup. Anissé Loleka, coordonnateur, il y a les pouvoirs en marche. Les amis, ils sont Équateur. Non, ils allaient partout dans RDC. Non, ils allaient partout, mais moi je suis les ressortissants de l'Équateur. Moi, pour le tribalisme. Non, pas le tribalisme, stop! Les pouvoirs en marche, ils allaient na Chouapa. Et na Tikapa plutôt. Après, ils ont pété. Au Monakango, aux Anakata groupe. Na Katia Tikapa, na Kisangani, na Goma, na Bandundu, na Matadi. Ozomona biso ba équatorien tozaka na système anaté ba tribalisme té ozomona merci beaucoup biloko anaté biso nde tolingaka lisanga moi le président de la République moi je suis de l'Équateur il est du Kassai mais le lona biso qui est président Félix Antoine Tshisekedi aza isu muluba té akoma équatorien aza mongo 100%. Merci beaucoup merci beaucoup Anissé du fait que tangi Équateur Mandaratrou ça doit faire plaisir à quelqu'un qui est sur ces plateaux mais yeba keloko moko Bobo Boloko, abomi Équateur. Merci beaucoup. Abomi province Équateur. Très bien. Présidence de la République. Bobo Linga Fingi, sa président de la République en Équateur, pour azo détourner, azo kangabato, justement. Merci beaucoup. To sengi vraiment na ministre intérieur. Merci beaucoup, Anissé Loleka. Je disais Équateur, Mandaka, tout ça, et ça les plaisirs natifs, Jean-Pierre Djondji, les ressortissants de là, et ça les vrais plaisirs, tout ça, na plateau Nabiso. Merci beaucoup. Merci alors, beaucoup. nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs, la deuxième tranche matinale de la semaine. J'étais très heureux de vous la présenter. Toute l'équipe technique avec moi. En tout cas, je vous dis un grand merci pour le travail que vous ne cessez d'abattre. Mesdames et messieurs, que la paix du Christ règne dans nos vies. Le programme continue sur votre chaîne.